Zéro racisme magazine, bo s'abonner, bo like, bo kota. Gamoro to ça ce soir. Ok? Bo like, bo kota kotana. Zéro racisme magazine. Chaîne. Merci mon frère. Ouais, binga merci. Tous en chaîne ya. Zéro racisme. Vraiment. Yoga combo zéro racisme. Obi dia zéro racisme le bébé. Vraiment de konanga nzamba pambola. Ngai pasteur John Tolu a pété boyebi. Vraiment ba pasteur rebelle. Baza pe mabete même si je peux bazo ça nzamba misu na ndenge batindeli bango te. Tandanga bien. Deko na remarqué TikTok na ba makamela sur les réseaux sociaux oyo. Soko vandi otali ezo pesa na mawa. Mususa komi même hier moko azi téléphone na ya tie. Abandi ko se filmer, abandi ko milo ba makambo oyo na yebite ndeko nanga. Oyebi kolobelo ko na télé etika la libela na munoko bato. Oyebi yango bien. Boko be bana muto sengi pardon mais ba archive etika la libela tina ba génération ezoko ya. Comment oko oser ko telema o banda ko critiquer muto pa sala makasi na ndenge na ayebana quelque soit bêtise à sali benge en coulisses te na ndenge boko solo la. Ndeko. Na remarqué na ba réseaux sociaux, na remarqué na ba TikTok, modèle ko loba ko finga esangana mawa. Okoza na poto wapi me modèle oza ko loba pona baninga non. Na lobia. Soko za journaliste par exemple chroniqueuse. Soko yambi invité, o yambi ne poto na avion makamna ko bengele pona yango. Okotika makamna bandi ko kota na ba polémique ko créer ka répondre réponse mo be créer na mutu mususu dans danger. Mais tous les gens qui sont journalistes sont wapi. Et puis, si vous êtes journaliste, vous êtes mopaya. Ou bien, vous êtes invité à Yambate. À la passer, à la phrase, à la musicien. Comment vous pouvez vous invité au retour de la question, vous répondre au bandit qui est dans ma camussus. Vous avez une question, si vous répondez au lingez à la bonne côté. Au lingez à un modèle, vous avez tout après créer polémique. Vous avez dit que ça la baisse de l'émission pour garantir na batundi en vie. Et qu'on a ngai, côté quand on a TikTok et le bi est belé. Et ça quand on a batundi te. Quand on a tel tina mindele tellement batuli mingi. Bon, quand ça va demander que nous avons 55 ans, 45 ans, 23 ans, surtout les Congolais, nous avons coming. Nous très bien. Bon, mon frère, les Cambouetali, côté Kanzoto et lobby est belé. Et ça, nous avons chargé l'équipe qui le pays, tout n'est pas bon à dire, mais nous sommes peut-être au loba. Tous les familles au film, nous sommes en longuement en mouké, HPAC. Mais le modèle à charge, c'est quoi 6 000 chez Bango et les kilo. Si vous avez une manœuvre, vous avez fait du moins, vous avez sauvé mes balais qui ne sont pas zanga. Vous avez raccourci le bambou, vous avez vite fait un mini pour tenter partout dans Zéla. Et bimi ma baie pour les ça ma baie. Mais la vérité, c'est que vous avez à l'aise. Dans mon abandon comme ça, vous avez victime de la famille. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez quitté. Bimi si moi, fils qui a perdu la famille, mais il y a un coup malade. Vous avez très bien. Bimi le cola. Ba sauver ya famille menanzela o pesi yemoko kolelo ko mbeba metikeli baninga kimia na logique eza mabe po bibelobi à quoi sert un homme de gagner tout le monde yemoka perdre yé mais to somona ngo partout surtout qui en a pembeni to zongi lisusu na makamsi to loba yokanga très bien mon frère Nathalie mabale zo renye na ba jeune garçon qui ça la plupart a mibali bazana ba posa nzoto melibala te je te dis. Si vous avez automatiquement comme dépendre de yo, il faut que vous un mécanisme qui est un engagement dans mon sentiment qui vous avez que ça vous célibataire kata. Soit que moi na comme na sima mutu nanga. Avant ça là, vous avez makamtolo bawa exact très sérieux, vous avez ni Bible. Il faut que vous mukile sengi ni prière sengi nini. Kwa englobaka nyonso te ko peso distraction. Soko lingi nzambe linga na prière linga na kotosa ninga sengi mabeza la te. Mais nous avons des gens qui ont comme Tongo Félia. Pour nous dire faire Luca, il faut qu'on bima. Quelqu'un n'a pas ça. Il faut que vous ayez bandé dans bima. Tant que vous avez un ça dépense na ligne donc tout n'angate. Tant que vous avez un mutumo qui dépend de nanga. Ce que vous avez automatiquement quand il n'a pas un bon besoin. Il faut que vous ayez un ligne que ça peut service qui met au marché. Comment ça un engagement mais vous avez qui célibataire au ticket tilelo. Mais si vous avez pire que comme si Pinot qui vous pépé, pour me faire changer, on dirait que c'est un drone à Tignon, Nyonso. Toké Malembe. Ngana zana bandeko yo. Banande ona zana mboka ba pipe que no bonga mané prochain to ezoko yana kobenga yo. Ndeko wana kata ba copter za ko sala komaka ko fandre ko la ko zelaka o ndeko nanga kobenga nga. Ndeko nanga kobenga nga. Non. Oyebi ba benga ka courage o déjà awo so mapenzo to na cop. Ndeko so na lo bani.
ebele ya bandeko banda bazo bandeko bazana mboka bapaya comme c'est bango lokwa bilanga oazaka na poto wapi no bangola balokota mbongo te wana tshana mutu comment moluki mbongo azana souci ya koluka okela mbongo na mawa yo soko esengi atake membre famille soka pimelio ya kabaka te alongo ne fils ka pension ne pas dit que soka pension ndangindi atali ka que toza famille moko soki na tike kuna danger tato ko senga oyo eza likambo passe akoza $50 ça 200 apesi yo tango ko so fol ba peke no yepe kuna lokotaka te nini na kobeta kopi po mata ngape na za les na tika ekimia na mikolo na sengi na tika la petan vivre kwa za na famille binote ero ya 50 ça 200 ale yo ana na bar okomi ko kene ba ambiance ko beta ka tolo kena za ya na poto oyo kuta tindelo mbongo asala ka ba akota kana bazara ko benga ka ba sebele belete po sente mais yo komona na mbongo ko sengo za na kopi te obandi ko beta ba prêtre ko tambola ka parti ko provoquer ba fine ba quartier ko somba ka ba masangalere nyoso ngi ba masa loenge tango ko cha zeme yindiale kaka ya na pota tala oyebi na zolo bawa to moni ebele bakoli na Congo sans appui mais ba s'en sortir mais ba kota pe classité amen papa zéro racisme magazine bo s'abonner bo like bo kota gamoro to sa suswawa boki bo like bo kota kotana zéro racisme magazine chaîne habituelle wana eza condition ba pesi bango na ba leader na bango ba leader ya Congo ya ba se ba responsable ya ba église ba makambo songolo pakala misiki to nini bango moko pesos bazasu na botosi ya kopesa makambo nango basala ka valeur te azo bano vérité au moniteur na les États-Unis makambo éclaté à PDD koyebi yango les États-Unis PDD ba staro to banga bango to kumisa nzo kande bazaka na sa bokonza PDD asaka bango oyali alingi so iposo na musique ya Congo ba leader ndenge bazalaka na responsabilité ko mi pesa kilo elongwa et comme poids alu pemba faut tina porte parole moko kende ko finga soko fingi o critiquer o kotirando nde ba pesi o visa na remarqué le corps solba ngana partout côté tala ba musique et côté na ba ranking mo ndire ba tribalisme côté na Congo soko tali c'est mo bitumbeki na Congo mona kwa mutu bitumba soki ba choko na banani bazobunda OK na baluba o ba takasai na batu yakamwena bagarre comment na pays moko to zabiso c'est ko moko to côté ranking na bitumba pourquoi sera Mobutu makambo ezalaka te or RDC atana ke na Lubumbashi atana ke na Bandundu atana ke na Goma eza pananga il faut nous aller que mutu to kuta neza pays na biso moko na Congo mon frère et puis tala ba musicien RDC ba pesa biso valeur na bamboka nyonso ba pa ya Afrique mais soko kuta na bango na Congo ande ba chola ka bango ka na ba kumisio o mitu no mais finalement pourquoi même ko pesa batu na bino valeur te de pesa ko Congo ko ya tala ba porter parole nyonso RDC jamais okuta na mi bale ba mala rancune ko finga ko swana boy na boy et puis ba chroniqueurs na ba chroniqueurs ba za na Congo na éviter ce qui boye kola ko sang na bien est-ce que il facile comme te bimisa bino n'était sur le bani boya qui journalisme na bien eza analyse ce qu'on invite mutu orozela maloba o yoko bimana munoko na ye yo tuna ba question na yo ko contredire yete na ba réponse na ye yo soka lobe lo biti suka kende makamu ya ko le bani soka publier balandi ne ba ko pesa ngo faute te ba ko le beza ya solo mais yo journaliste on fait nous tuna question invité soka répondre au siliki olinga répondre na ndenge yo lingi bokoti ba polémique et comme les journalistes et les musiciens mususu abima journaliste mazaka na tendance côté A or journaliste azala ko l'arbitre ata lingi équipe alo barango te kufira na motema zéro racisme magazine bo s'abonner bo like bo kota gamoro to sa suswawa boki bo like bo kota kotana zéro racisme magazine chaîne na lobi boye po wana za bangote za sori ya mboka ndenge zo mema biso mon frère na kobeta kraki na l'air anzara ba contrôlera mutu te tika mutu na mutu s'exprimer ndenga lingi Congo comme le rôle ndako oyo nzaleleka oyebi ata ba locataire to ba kolondako soki nzaleleki na kotia misu na moto ya ba voisin o mato kita au moins ba fille wana bazana souci ko na vie enfant normal mboke tela biso déjà calme soko landi malembe na Congo foza na nzambe puis foza motema munene même église na moni batu ba priya ka ba kosa ko mema bible mena sima ba sala makambo moko soko tali même ba pagano ba kotika ko sala te na so ba no polele ba fille na to biso fille musoko mena longi mwana mke 20 ans mais makambo komi na ngona ndako na bango zo charge même ya mama na linga kufa ozo mona ba leki na misi so ba zangi mbongo po papa sala ka ba futa ka été impayé fille atali kitoko esa ay ko tala memo balo na tselaki motema si sa classe atanga ka mais misala pa ki sasa ya misala ki sasa ko lobiso français ko la to cravate mais lo kaka ke pesa oui misala Congo atola ti cravate numéro 1 ko matana biso kaka bo welela de bo ko matena nzela mbutiage kitoko kesu makolo nano comme na musate de cravate e bebi na ko koma fosa ka ba ne réchauffer o komani na musala fo musale kwea
misala Congo ndeko na ngana me tika ta bango batu batanga ngana kende ko sa ki journalé mais ngama sia kimanga papa betel solo moi si nanga kimanga na pesa raison na luka ke lelo na la te mede lokwa mataki peta ba soda po amona kinde mingai ngana bomba kate hein bolingo te muto kabela biso ye moko pe kota za koma na bana misa to ba ngana John to boya na te bolingo kabola biso te loko bomaki ni bala ndenza nzala ya na jabre dala ngana fursa na evisi yo nazola mukatongo ko banda po matete ti gar makolo boko ke musala ngo bazubi no boye ya nano meliti te et puis elongi asika na compagnie de fakati te bakanso ko kima nazola bela yo makambo sérieux or peso ko koti na nzana musala basaki ko mema ti dire saka nzoto passe ndiro be obeli so mbongo bako futa ngata na suka na kotala botali mbongo tali musala e balanite nyonso nani ni bakonzi bapesa ba libanais accès ko mona so ba congolais comment tu remets 40 tu paies 4 35 personnes mais mbongo bazo pesa okeli nzoto mao tango ko za 9000 ozota suko banda gare sa te tipo matete ki sa pe bambouteillage ezala moto ezala bisika 2000 2500 oh 2500 déjà za mbongo ko sa wenze ona madame so ko sa visionnaire ba wenze koto kota azo betela yo ngana kama katilo bato baka mboko e baby nde na misu mais na vérité ko taba wenze ba prier sana nuna na se eloko bo mionde lo fundu alo baka polele mapongo la vérité papa soko telo fundu na Congo ko sana 5000 ko sila kana tia pamba moko ma 12 ezate on ngana bika feki 3000 na ko sa na ngo pe wenze mwasi pa lambi habite mobala tembeye yeyo na 3000 nga na salon pesa programme papa pesa bango programme moi si nanga pelo ko bomisa ya libala po lokwa kola kina famille moi bien comme mona sona somba ka mabe na na bambolongo abana na ko kaka oyo te na na fufe bela diata ona ngate fufe teba mais mama ngape bije na ngesuki awa na sala nini ntoka bwana ye kaka bati or tie so me ma 5000 megali pa moko na mateka moi miliki na kopa muke mbongo esidi 30 minutes boyo kinzala fomba que ça sou bidon mai pela so na butu ndana baki o eza revendication Naza Clara. Tala. Naza vetre masero tala. Nga bache antika bache na mamuna maka. Na bega ko kima pa ko meko taki tala tala mukemka fuili tame fageza ndebo ngoi. Na talinga bia chazo tai tata mingi be karata zokeni. Ya mena pesa ka conscient na baba na ba so mo na ba difficulté mbongo ezate. Moi ça linga kima bombarder ze wa calmer. Mais ba divorce eza cause ya difficulté te ya. Bacha le lope bozo senga mibai na batomuke ko kanite oyebi ndenge na bimelela na uti di banda mboka te na zaka ta na cheli te mutoki ya muta uti di banda na mutoki zaka na Congo e bala na kate ezaka différent oya uta mboka ba peso ka ya mutoki na toka ka di osanti mutoki eza ba paya ata lobelo ko to mona ka mutoki na eza ba paya mutoki oya mesana ayo bunga te po mesana moi boye bani ndenga tokisa ko tala ka ke oya biso yeyo azo betero ba dossier zo se yo kanga très bien. Oh, c'est qui Natala. On m'a dit payer yo. Faut que tu aies ma place aux arts. Tala. Et là que ça bon s'habille en Afrique. Tu veux bien que peut s'habiller mon réseau Tala. Na lo baka sérieux moninga. Na ko comprendre vie. Makamsunga na bambela sata za innocent. Sata za kolo masume makamsunga na saka za sata te buzo bananga de tinanga na perte. Natali makamba vie nanga des okeni. Natali ndena lukela kambongo. Natali soki na zangi na tambola pa ba. Soko zangi ko kabeza ka différent pe solo les différents na betaka déjà misale ezate téléphone nge bali ko tonda plein na zwani ko bipé banda na bay cop mona ko ko beta na ko minoma 5000 10000 ko appel bandi papa et puis appel kana suka kabelanga yeba yango soko zane loko te même famille no ba ko limbaka yo soki famille ba kolo ba bwaki se bon ba camarade ba ko tonga ote ndengeni so eloko esala ka yo nanga oyebi to mi kabilo kwa zoba vitambola kana ekenge age saka na l'air nango Natali qui traite le bandi ko tetu ko basuka pembe bimi na bomba kutu na gilet na ko mona ke na ajona bando senga tile ba ko ngando ki pamba kimuko ya kimukolo na lo bana bino o moninga na zaka na sondo ko lukate nga na chavi na spectacle c'est kanga messager ya to kokuta na lobby o zaka na terre ata fouté akozwa prime yo zaki di bando seki ba ko pesa prime na nani poye ba vie ya moninga na terre ka polele la vie appartient au courageux et pas nango bongo bonga te tant que zo respirer toqué
to mona ba match nyonso gagné na premier mi-temps te match muso ba gagner na suka ta na tiro bi ba gagner Real abeta kana Atletico azo coupe na tiro bi ma zo Ligue des Champions le lo donc il a ba 60 ans donc il a ba 75 ans on peut se conseil ko le mbaka vite merci mbongo nyonso ko zwa na vie so ko pesa ngo valeur ko pesa kilo na mona mabala ba vie na na quartier ngaku tuna célibataire mais na otambo na ba 50 dollars ke na bekala na olangwa viana so to zongi na quartier na mona ke bambongo moka biba mana la 50 $10 te mais na tala kaza na bana misatu na mwasi ndenge ba viva kele kele kanga je me suis sonaki nzala dimanche na ke na kokosa kotala tafi ba tchenga pe badi mais na zo tuna comment na zo ka ba 50 $ 100 mais na zane contrôle quoi VOT sagesse c'est le qui intelligence kwa ko kama ina oloba yango moni tambola ne kenge so lingo resi na vie mais ma vie le quoi chauffeur mécanicien ko za mobile chauffeur a pamba te so za chauffeur a pamba kadro rola na nzela likola singa moke longo kantie ku fi mobile lo funda la saka masi nzali kwa minene misana quartier aboy ekimisi singa chauffeur mécanicien amoni kamen nge ku fa chaka pembeni frame bakisa ma yemoka koti na sa camion wata bali ba aza mécanicien kolo camion okubunga ete abeba kana maboko me camion ya sonité chauffeur des asso ekufa sindola ke comment chauffeur mécanicien na libala pour bomba moi sina bana bien kozana so na vite outi ko poyo vandi ko pa quartier kende moi sia kama papa pema soki na pemi lobi bola linza nzala eloko bombi na Congo ko luka pe ko tali sanzoto libanda elongola ka pe mingi mibala assurance ko commission na motema sécurité moi ça tika ba partie ne so libanda so ko ba kwango ba tchaka ne sanction et moni saka ba tu pe za pembe mais jamais mutakena na ngolo beza kwanga suka bakenda kana ya makasa nazo no yala kisi bomoni mo pona ya makasa nazo na makambo par sérieux et puis nazo loba nga na ndika mwasi na ngasa na ba comportement ko achel soko za lokola achel atato boti bana 6 na ko boya ka ote longwa na mwasi aboti mwana mi comme si mama loka basenga na ngamunga na ba maadudu akomi ko telema kana kwamba ko tonga makamba quartier ajini angaye mama jeune fille foza kana temps to fani na personne mikolo bazé belé menga yo nanga to na bolingo ba fille belé mibali bakimino ba ina bambanda ko buzoboyo okomo ko pesa confiance nyoso na bana osikola ka subte mubala kuta musala kucho na liputa wana depuis olamba ki sola milinga lokwa kisha ngungi ko benda na bana likambo mobala so ngona pete ya mwana so wele lambangu mobala so tala ngane na lingaki yo bana bazamba fruya bolingo komana kalo yambanga na gentillesse le bolingo kiti pona bana ko bomba ka bapanya bana na basambeto beba bilambo basokola ka babomba ona sko na tongo e komi na sora chlorine ndako komi solo ko la acide mobala so ngona bana na inkele moi si mobimba sikola ka bana nyesa savon ozomona jokana noawa bozowela libala ya championnat ngana ko bata no bana bizi soko za suente na kobwakisa yo wa toyeki de na bana po ba koyeba ka yo tikanga na kena kote na za po mukileza ka moko bisengo moko ya yango ngaza ka clara soko zo kompanenga moi si fosa na comportement ba chel mobile papa yebo la tele mini wana neti papa na mena alia sawa oui papa bosa ba mingi temps mobile honoré yo ezalia combien de basi ba na baba la jiota elle mobile musa gangelo ngo sili ko telo ndenga honoranga na famille fanda nya melango lokwa bom le bitele fufu na mesa akubwaka bolingo pembeni mbongo ko bima mobile lo bi zongi silo kali bala mengo ezanga kanga lupango ngaso na sala kanga lupango tata na fingo finganga pona pesa le côté zoka rivalité mais so na pesa la tête $200 chez bina tana gangi ka fanda nya bolingo ba nyame ezanga kanga lupango mais basi batosa mibali bongo yo ba kangelo lupango no bo saka na libala ibala za maîtrise. Et puis ça, dans mobile, il faut contrôler bien que les cabanes. Comment ça n'a pas pu qu'on ait un moine? À cause de la rivalité, on va te le pain avant. Moi, on fait un ancien, on colombo, on fait ça. On a relié à Tigis, on a dit le cas de frigo. Et papa, Tigainga, il y a un cabola, bino tunaka. Mobile, on tire le bilan, on fait une militaire, c'est foufou. Puis on fait ses mains à mairie, attendez. Et puis ça, dans mobile, il faut faire quand on a raté, fait bien, on a coûté, il faut faire le qui du colo. Nazo pesa bino conseil. Conseil à péter papa. Nazo ba polele. Et puis mobile isoka ya na ko bengo 3 fois to komi démarrer la manœuvre. Madudu ngayo papa tika nyoso ya kabilo ko esika ngane ko nango. Boto sino ko le kabilo ko makendo de fasu mususu be sombongo la lamba. Mais binote. Ah na oya ata na sewana. Suso ko si ba camarade lo pango batala ka théâtre. Au moins mobile zo pesa mbote yokutu ko le mobile ko yambete. Mobile ko kota ndaka vandi mwasi ni a suivi. Voilà ma sola ko tonga bitumba quartier après papa et moi ça m'a payé o so banga ko masana yo yomoni moi ça suka fana benga ne ando pese ba mbongo moko fa bamba na kola nzeta fa kende wenzi misu ba so boya
oza médiocre ne peut se faire médiocrité nazobisa yo moi il faut ça na kiai il faut mobali soka yebo yo sentir que quartier va sentir te papa va honorer ye nganda kwa te sange bonga yo ndo respecter nga yana babo fait mususu ba prouver famille à partir de bobota moi si ma bene olo bakate piaka no beta lisolo te mobala tabite moi sa vie na ko timbela so na zimbongo na piaka abomba nga comment na mbongo na kokima aw mais yo ba honora yo basala tout so bando 4 mobali mangala sangwa ndako na bino ba voisin nyoso ba yeba okoma ko senga sana biloko ba chelo na sosama koma mobali e madudu chelanga papa penda deshi na ngwa na mbongo te to lambi mama senga ka biloko zonga ozo sambwisa mobali mapanga ko futela o mindondo et puis moi si faut na coach so si mobala manevre ko anga oko livrer nyoso na pesa ko wenzela miso batute oko benga lupongo mambaya ko senga na ina mbadi ya fufu zo coach ngona 12 l'air moi eza batute batondi lopango po ba fufu no bangola kaka mai basa la partie no ya biso non mbadi ya fufu kota kana molili il faut appeler batute lopango ba panzani so zo kota kwa muibi tui Poniki ça faut que noniki ça faut ben d'arabicolo pendant kangi so kangi des sachets ou bien on a kitunga sagesse et puis moi ça na mbongo malonga te so ka linga lamba amoni ke biloko neko simba takenda pa ba voisin ye ko la ko kanga suki zana langage malam moi ça na na quartier là ça ba na nzala pa ko defa te pa tutu ba defa ka so ni saba bango to na lero pesa na pongo za passe mboga sungi biso te to misungana moi ça na mingi na quartier là ça mo ba ina ba na nzala moi il faut ça na diplomatie. Moi il faut honorer mobile ata futi nyonga mapa te ba koloba ma dudu e papa ki na mbongo $, ya soka chanja ko la bino ntoko mobile e pia piaka o pesi kilo tala na o comprendre nga très bien oh na la piste clé di ba les méthode ata na ba camarade ba bimisa fufu na nga tala nga na longi 3 fois sini na ko sala seke ko bimisa te eza sérieux yoko livrenga bango bakena dego ngako unique na musala butu na kosuka wapi na biso vérité hein donc comme si na zikira lokolo pona panzanga me moto made sose beli masa chema fufu donc to metaka masoba masa ngami bale bai ah beka na lera demi finale bomoni pas si tene bandela match na taliti masola mo pemi o masola za so batuni avant 4 fois répondre moula iti mai ça ba fulu nga so batulinga 4 fois ba dame badi awa na kosa ko tema kana leka na sima kuna beta nzungu sabo na ndima na zika me et puis ma ngona nge baluke bo mama kala nyoso ngana baka wala ko sika na nge pesi reso yo simba yo ka ba na ko sa sko madame ba chaka kabi oyibi olamba te ba chaka kana nzela batu baleka ka weza nzela batu falo kimisa kuna yo baninga na ozingabi me asali mabeshe baninga chiko to kolia ndenge nini biloko nyosho baby tana ba bino ata madame me ko bi misomo na makamna yo we mto zo mbonga wenzangu ngana za clara dala o ayo kya yo dala challenger la tembe we za ba coup d'état pays ko za susi te so moni mikolo ngo bala si mission mbonga lo bilamba ini semaine so ni saka ba ta quartier po batiko so ko lambi ba cha oka te na ba situation nyoso attitude nini faut vivre na ngona mboka o yango na zo pesa ba schéma ko vivre boboto na ocha yango ndam ko tanda boboto na spectacle te ko sambwa pam ko bokola otimiso yo sili nzoto to na lero ekenge so ndo ko ndimele taka no baninga ko kendere wenza mo itese mo bala zambonga malonga te zala baninga ba kene ba bandolamba so ba komi na demi finale si mayo ba ntimo andi moto ko za avantage ko kongola makana bango tu ba tiki tiki po ba ko tune te o alambi so ka tonda tala kasu moto tikali te omoni ba avantage nyonso zana maîtrise ko pesa papa via prolongation pour gagner beaucoup ma finale na zo bela makamamike hein moi ça malonga so azimbonga mukia so mbaka mbisi te hein akena mingi na pondo a 2000 badi a 6000 na tele bi mabe on a le ba polele et puis vraiment si na zo pesa conseil fufu elala ba bombela ngo papa batu batanga ne balingaka tipo miso funga matanga livre bien biso mi bala ba chômeur to saka ki porter so pesi ngati no kwa na sac ba benga na compagnie ba kati na za inapt faut tigela nga ba fufu to elala même ya bana boti mai ko banga na hotel ngamoko na yebi ato chauffeur na 5 heures avant na bima libu mweza kadi a moto chauffeur nya soka kala eza biloko mikie na zo velo polele pour na sede madame to saka ndo moninga na lingaka na ngayo
so maninga eloko na salelo te seke na zuite comment ngana to balani to betelanga masolo bandeko na pesa di dola contribuer te na contribuer mbala moko me comme belete et puis na ngate so na komi piaka baleki no baya ko na ndako to ko boma libala bango yo ko ndima nga pose mbai na yo piaka na biso 2 jours yo ko boma me baleki no so ba fan mama ya to zoli ate tango ko kenda fana zo te fa pas ko baleta ko ya te poko no ba pesa rapport kenza zala ya mo boto msuna libala ko chaka te so za na mbongo benga baleki ba mona ko za prete so ko zangi benga na bango bima mabe ya boboto libala umela ko za boboto ba mona ka do panzo libala eza coup d'état na bana makama mike yana biloko muso lambisi na mwasi akabate babanga na solo mabino moko bodame so chali ba fasi ba kiko seke ya lamba kama mabe lo kumu na bebi ko la bobo ya boboto pimina bango ba silika ba ke na solo pasi me ba zanga c'est ça la vie ouais ça court sérieux le man jamba pambola na bino tout fort ouais ça 2024 karaté 2025 au système konzo bimisa yo lukela yo pimela yo po bombela yo ça est là. Zéro racisme magazine, bo s'abonner, bo like, bo kotak. Zéro racisme magazine, bo s'abonner, bo like, bo kotak. Gamoro to ça ce soir. Ok? Bo like, bo kotak kotana. Zéro racisme magazine. Chaîne abiso na bino. Mami kolo to za. Na lela bino tout fort. Vie za championnat. Église pesaka vie pona lola. Menzo te pesaka vie pona kolia. Sangisa ko sambela na ko luka. Kotika la gogo moko église te. Na remarqué ba te bele ba te na arrêter la ko luka Nicolas prière. Nzambe nanga mabunde zokita nzambe nanga zokita vie eza bima luka nzamba pesa loi depuis na bible comment passer au kangabino jeune à 4 jours une semaine bon outi jeune bo permettre bo continuer à 6 jours oza na problème na ba anji on est ensemble donc base yebaka ke mikolo tout ça et la cité que soko yena mbunda ndoko bina kitoko koleka bato basangi mbunda okoya pe na mbunda bobini mabe soko comprendre vie nzamba pambula oza ensemble bo umeli. Zéro racisme magazine, bo s'abonner, bo like, bo kotak. Gamoro to ça ce soir. Ok? Bo like, bo kotak kotana. Zéro racisme magazine. Chaîne